Bandeko na nga napesi bino mbote mbote na kombo na Yesu Masiya mwana nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline na ye kosala video banda année 2025 ebandi. Eza video na nga liboso oyo nasali na boye. Video ya kosala boye donc eza mba liboso yango napesi bino nyonso Badeline TV nyonso bameyeve na bino bameyeve bonne année na bino année oyo nzambe aza na moko na moko nzambe aza na biso na année oyo 2025 nzambe aza na biso tozala batu oyo na année oyo vraiment toza batu oyo totambola situ na obanga nzambe totambola situ na kobanga nzambe soki otambolaka na kobanga nzambe tambola su na kobanga nzambe soki osalaka bolamu sala su bolamu ebele soki obondelaka mingi bondela su mingi koleka do année oyo tosala susu mingi topesa nzambe na biso confiance na makambo nyonso oyo ekoyela biso na année oyo confiance na biso kaka na nzambe topesa confiance totambola na ye elongo na année oyo 2025 nzambe amona biso tobondela po ete na partage oyo nani na partage na video oyo na kombo tata mwana pe ya molimo santu nzambe na bomoi nzambe na bikamwa nzambe mpuntulendo nzambe bakoko na biso papa tanga mwana o na ye kosala video papa kolo nzambe na bikamwa topamboli yo tokumisi yo elongo na bandeko nyonso bakolanda video o papa oza malamu mingi osali biso ngolu tokotisi 2025 papa lokumu nkembo masanjoli ezonga epai na yo nkolo tomitiki na maboko na yo tomikabi na maboko na yo papa mobateli malamu yango lokumu nkembo masanjoli ezonga epai na yo kolo na telemeli oyo nyonso eza ya yo te papa na temps oyo nazosala video papa molimo santu zala na nga zala na ngai oyo nakoloba esunga ndeko moko na moko esika azali na kombo na Yesu Masiya pe na nguya molimo santu na bonde na kombo tata mwana pe ya molimo santu nalobi amen. Bandeko na ngai ndenge nalobi année oyo eza vraiment année moko totambola na kobanga nzambe po oyo monguna azosala baplan ya monguna oyo azosala na 2025 oyo ngai nao peut-être toyebi yango te année 2024 oyo toleka toyebi makambo nini elekai na 2024 toyebi nyonso oyo tosalaki na 2024 oyo esalamaki lolenge nyonso toyebi mais oyo kosalama na 2025 toyebi te ngai na yo oyo ekosalama na 2025 ngai na yo toyebi yango te bandeko na ngai yango wana totambola na kobanga nzambe tobondelaka mingi tala makambo ya bamaladi oyo eza na moma oyo bazobenga nko kombo nino ya na telefone na nga oyo jekoya na telefone na nga oyo donc kombo bazobenga maladi wana bozala na tala na telefone mosusu soki na omona awa ndeko mo atindela ye nga donc nzambe asunga biso tobondelaka le tozobondela na mipepe nyonso oyo ezoya na mokili oyo nzambe akobatela na ye kaka biso nzambe akoprotege biso nabetelaki bino mikolo euti oleka ndenge namonaki bambuma moboye na likolo nde nzambe alobi ke batie poison na mokili donc poison oyo batiaki na mokili na mopepe nzambe abaki batie poison na mopepe nde siko biloko wana ezalaki bambuma babulubulu wana soki ekangami esika moko eke koti moto arespire yango nde eprovoke poison moto akufi mbala moko mais soki ekangami te ezoyaka moko moto azorespire yango eza lokola bapoison retardé ezokota na banzoto ezomema bamaladi biloko nyonso nde nayebisaki bino nabengai cuisine na nga tomati likolo mosika tobandi kopanza kolongola bapoison wana eza makambo oyo esalamaka na molimo
oyo esalamaka na molimo. Donc banguna na mokili oyo bakadia mpemba bazobebisa mipepe, bazobebisa, bazobwaka bamaladi ndenge na ndenge, me Nzambe na bolingo na ye azolongola yango na ndenge na ye. Toyokaki profeti moko na Kinshasa kuna ndenge ayebisaki biso pona maladi oyo ya makaku, variole de singe wana oyo ezalaki na Congo mikolo otoleka. Toyebi ndenge mokili elobelaki yango ndenge ezalaki, me suka nango mwa mobali wana lera ayebisa biso alobi papa Simon Kimbangu azwi ye, babandi kotambola na barond-point nyonso, bazolongolaka maladi, bazosukola bazolongolaka barond-point. Abi bomona maladi oyo ndenge esila, tomoni mbala moko nde esilaki ti babiloko kako bakreelaka biso bebola wana, omwa pe modele ebandi papapa onde Nzambe atia yango kaka pu abomi moto wana. Ozomona donc Nzambe aza na biso, bato bana posa soki badimine bato na mokili, soki mpe basala nini toyebi te. Donc Nzambe aza na biso. Nga eloko na koloba na moma oyo eza kaka ke Nzambe aza na biso. Toyebi biso nyonso tolobaka, biso ba Adeline TV awa, toyebi ke soki pende omoni maladi okomi no grave te kowela no kokende hôpital te. Hôpital lero ningo kende fo bondela vraiment makasi, obondeli ozoke hôpital, oyebisi pe biso bato noke en tout cas passe eleki makasi na moni na keka hôpital bobondela pona nga tozobondela. Soki do muta okende hôpital yebisa pe bato na yo babondela pona yo pondo ozokende hôpital bongo. Ozomona nga na koyebisa bino na opesa bino témoignage ndeti pona ngai. Nga na liboso na bandaki kolinga kokende hôpital te po Nzambe ayebisaka nga. Nzambe ayebisaka nga lobi na nga Deli nalinga te okendaka hôpital so ozobela. Nalinga te okendaka hôpital po maboka ba médecin eza kobeba. Nalingi te ba maboko na bango esimbaka yo. Nalingi te maboko ba médecin esimbaka yo po maboko na bango ezali ya kobeba. Nde Nzambe ayebisaka nga nde wana. Abiso ozobondela zwa mai bondela nango kaka so ozobela pardon. Zwa mai bondela nango kaka mela okobika. Bwana nde Nzambe ayebisaka nga. D'habitude pe na bika mingi na zwaka mingi traitement na spiritualité. Na beta mwa ndambu me na kobeta betango pe mwa ndambu na yebisa bino o na beta te na obeta nde ba traitement o tozwaka na molimo. Ozobela physiquement boye me ozwa traitement ya molimo to baye kotia otonga na molimo bilo moka bongo obe baye kosala opération bilo mwa bon. Sikoyo lere ezalaka na 2020 wana sikoyo tozokoloba ke bazoloba ke maladi oyo ya corona eza na ekomi na Italie, ekomi na Italie nde banda ekoloba bonga. Siko nakendaka koakompanye ndeko na nga azaki kovoyage. Ndeko na nga azovoyage azokende Kinshasa, nga nake koakompanye na aéroport. Le nazokende koakompanye na aéroport wana na nzela ezaki ka na mwa incompréhension moko ale na silika na banda koloba wana na bandi kotombokela ye to bandi kodisite na ye makasi si tokoti wana aéroport nake kotiki todisite ine makasi. Après toye koyokana wana alapres tosali pe checking makambo nyonso na ndenge pe komata na keye boboye aye kokenda ko mpe na avion abengi nga akei. Nga na ye kozonga kale même jour bandeko na nga nazonga na ndaku na bandi kolenga. Nakomi koyoka ondiri muta na fièvre makasi nazolenga na okokotelema te le même jour na pokwa nango wana. Nga nde na boye banana na nga poto no na bela grippe te. En tout cas na yebi na yoka le mutu so azolobaki azobela grippe. Nga bando kanisa eza na oka mwa nzoto bien te muke kaka na ndo yeba te ke grippe pende ko sala mutu penda ke donc pasi na banda ko bela grippe te. En tout cas na bela grippe te.
attendez zaki azo muto abela grippe aza pembe no yo pe zuyonga bande non kozwanga te donc mbala liboso na bela grippe ezalaki vraiment so na bosani te ezalaki na corona wana siko nga nayebaki te ke eza corona po wana eza na France te et puis to ezalaki eloko moko ndeti grave makasi ko toyoka kaka na Chine mais wana siko toyoka ekomi deja na Italie ekomi deja na Italie baloba kutu bakokonfine kaka biso esika moke bakonfine biso boyeboye bandeko na nga nayoka nzoto pasi na bela le même jour wana nakepa voisine na nga azalaki na deuxième étage nabengi ngai na telefone nayebi oza na dolipan te mpona oyoka bien te elekaki ekokaki koleka bandeko na nga do nayokaki ngai nabi onaye nakufa to nini kuzina nalobi eza fo ya la grippe ngai abi grippe yango nde ezalaka boye bandeko nayoka pasi le nayoka pasi butu wana nalala te do nayoka esanga na kati lokola bronchite na kati pema nazoyoka mabe na ntongo nango koyaki na kobonga na ntongo do somo nazali nga mona ndako sikoyo na telemi nga lobi nde naoyoka boye naza na besoin antibiotique pardon na besoin nalia ai mpo nazoyoka na kati na nga doki na kati na nazoyoka neti bronchite na kati na doki nga binalia ai nasala te vert natia ai na kati na miel namela mpo nabima na chambre nake na salon naosimba mire naokoka te nga bi oyo eza liwa to nini bandeko namonaki yanga makambo le nakomi ana na cuisine nazwi ai na niki natie ai na kopo na te vert nazwi miel natie delutu nameka boye gu ya sukali ya te miel ya te nazwi miel na bakisi nameka boye ngabi ndeni miel yango ezosimba te boye bandeko na nga nde nayaki komona ngabi ezali nde nazoyoka nde gu te doki gwa biloko ezalaki te nabelaki makasi pendant fo ya 3 jours après 3 jours nde etikalaki kaka soki bakrasha soki bani babenga yango na kati na nga esanga lokola bronchite nde après ekontinuaki etikalaki mobongo après une semaine nde nazoyoka na information ke donc maladi wana ekoti na France eza kutu na aéroport ya Roissy Charles de Gaulle ngabi non sikotaki deyanga na utaki Roissy nazwaki yango ça fait une semaine nabeli yango pe kutu esala yenga makasi vraiment makasi pendant 3 jours naoyebisa bato tozali na bango ngabi nga nabelaki déjà maladi oyo naoyebisa bino boyoka kunde natika na doki na kati na nga soki natia oyoka doki oyoka mpe ndeye mpenza doki soki nini eza o na kati wana ngabi yango oyo esali nga boye doki ebeli nabelaki yango ndele banzopesa sikoyo basymptôme nango nde naye kocomprendre apres bato bakomi bafo kolia ai fo kosala boye kozongisa boye nabi nzambe ka azalaki malamu naliaki mpe ai natiaki ai na kati ya te na citron na bande komela yango chaque 5 heures du temps nasali nameli chaque 5 heures du temps naniki ai natie na kati nga muka mpona omona nde naoyoka mabe bandeko na ngai ekoleka après sikoyo wana le nabelaka yango wana nanu bato babeli yango kutu ebele te après wana une semaine kale banosaki wana après ekomi ebele après confinement ekoti nde nayaki kocomprendre yango soki moto aobela yango nazalaki koyoka non donc soki nakendaki na hôpital ngai période oyo nabelaki yango wana soki nakendaki na hôpital le wana baoloba donc soki nakendaki na hôpital ngai nazala parmi balingi baloba baka ekomi 5 na France awa donc ngai na ngai nazala parmi ba 5 première oyo babelaki maladi wana so bose souvenir ebandaka na Roissy na 95 wana déjà bango donc naye kocomprendre ke bato tozwaka na bangongo na Roissy wana le bakendaki hôpital après quelques jours nde esika bazotuna owutaki wapi boyeboye oyo nakendeki na aéroport baye kocomprendre ezowuta nde na Roissy se koti donc ezalaki ndenge wana nazalaki parmi bato ya liboso baoyo mpenza soki nakendaki hôpital
période wana baotia bato mpe wana bakoma mpenza bao bakufaka ebele na hôpital bandeko na nga. Nzambe aza malamu aza bolingo nde ekoleka lere eleki bongo à l'après wana nazwaka mpe na aéroport ozomona makambo yana mamba molimo na kati wana nazwaka na aéroport après ekoleka moko mosusu nasi nabetelaka bino moko mosusu na obondela tozali kobondela na papa Didie tofukami tobondela mbala moko nayoki eza kundeni na bosani me nabeta yango mpe na bavideo namoni nayoki pardon awa ezosala eloko ezotambola amelise naotia boye ezolongwa te naokontinue puye naokontinue puye naoyoka kaba nabeta yango deya naleka mbango mo naotia boye naotia boye ezosimba te bamona ekomona eloko yango ekomi na basila miso osanti loko afumi azotambola me lere ozotia boye fumi aza te otia boye fumi aza te namona siko ekomi awa na bapoile oyo tozala na na zolo ezotambola awa nazotia boye bamonga bitetete na kati puye na telemi nazwi nake sukola zolo yango mpona ilo nini ezosala nga na bapoile oyo ntina na sukoli zolo le nazongi boye namoni yango ekontinue na kamwe na sukoli zolo me ekontinue kaka lere ekontinue na papa après nde mbala moko nayoka kaka le sikoyo esili mbala moko après manifeste na santi sikoyo ekoti sikoyo na kati na nga ka na temps wana nakomoyoka mabe na kati na mbamo nzambe na gorge pardon nakomoyoka gorge mabe mbamo nzambe ayebisi nga na litoyi ya bia Deline ba ezali nini nakomota wana kale tosambela ewumela ekutu te ondire nakomoka ondilo mbamo nzambe ayebisi nga na litoyi ya bia Deline babwakeli yo corona batindeli yo corona bandeko jour wana bimaki libanda te na kati ya ndaku nzambe alobi na nga Deline eza corona oyo ebandaki yo na lisu eye awa te ekokota yo na zo siko na miniti ekoti yo na gorge siko na miniti ekoti yo na gorge avant kutu bolimbisi avant kutu zela eza corona oyo bapesi yo bobondela bobimisango bobondela bobimisango batindeli yo ya kotindela donc naiko jour onde na ko comprendre eza pe na corona ya kotindela do batinde nga nzamba bi eza corona oyo ebanda eyaki yo batinde yango ebandi atie ye kotio papa Didie azwi nini mafuta abondeli nango amasenga abondeli amasenga gorge amase gorge na butu na onayoka koto pasi na mkongo leka na otie boye kingo ana mkongo pasi awa mbamo nzambe abi nanga Deline le bamasaki le mobali no abondelaki amasi awa azobimisa ngo fala kende ntina nsima na kingo na nsima awa tutotu nyonso lokwa amasaki yo awa eke batami kote oyo bosala bobimisa ngo nde na lamusa papa Didie tala nzambe alobi awa boyo nde to akobondela amasenga su na kingo wana na ntongo na ona ekolamuka nalamuki bien donc naye comprendre donc maladie oyo bato mosusu tozozwa yango bazozwa yango ndeka na normal boye misu mpe ya kotindela mpe batindeli na kamwaki troisième fois bandeko na nga na mati na bisi le wana tozolata bamaske na mati na bisi le na mati na bisi ndeka tosimbaka na bandi koyoka place omoni place oyo tozala na mwa bapoile mo emonana te place oyo awa ondire oui awa tozala na mwa bapoile mo awa me emonana te me bapoile ezala nazosanti efumi azotambola nga place oyo mo nazotia boye me so ofandi ebandi so kotambola mo nazotia boye nga bi onini ezoderange nga ka bongo bandeko na nga ezoderange nga nazotia boye ezosila te bisi nazwi bisi mpe na bandi koya na bandi koya ka nzela mobimba nazokwanza yango doso ofandi ezoderange ezosala lokwa fourmi azotambola na poile bandeko na nga na ye na ngai
na koti na ndako ezokontinue nango emona kwanza emona beti yango kaka bon naye nakoti na ndako nakuta papa Didier na salon le nakuti papa Didier na salon mbamona ye wana nalongoli mbala moko masque nalongoli mbala moko masque boye na elongi nasimbi na loboko natemi naka na porte ya salon naoyebise kaka makambo naopesa compte randi nazosola nde naosola na ye mbala moko le nasisi kaka kosola na ye le naosola na ye wana apres mbala moko leka na ye nabaluka nasisi kosola nde na ye nabaluka ka boye mbala mona yoki mbamo nzambe abi na nga Adeline outi libanda okoti na ndako fololekana nao na stade be osukola maboko na yo kende sukola maboko na yo mbangu korona aza yo na loboko korona eza yo na loboko yango ezosala boye alobi ndenge ekangami o place okotia boye lero okotia kaka boye alembala moko akokota okobela makasi kende mbangu kosukola maboko no omoni donc le temps kaka nazolongwa na salon nazosola na papa Didier emo nazoyoka ngo kaka ezosala emo nazosala kaka boye ezoderange nga na osala boye ka le temps na ye nabaluka nzambe ayebisi nga na lito ya bia Adeline ke bando okoti na ndako outi libanda okoti na ndako lolekana na salle de bain osukola maboko na yo korona aza na mosapi wana yango yoki azoningana eza wana le yo kotia kaka boye ezozela kaka yo tia boye le yo kotia boye na zolo alembala moka kokota okobela makasi kende sukola maboko na yo bandeko na nga na susu mkimba munga bi papa Didier zelanga nazoya na kimbo na sukoli maboko na jus savon na niki na sukoli maboko mbamuna esi papa Didier tala banda mokolo wana bandeko na nga na yebaki soki nazoyoka nini oyo ezosala deja mwa elo monde ti fumi ezotambola ato awa nayebi ke yeyo nyama oyo korona yeyo mbala mona bandi kolongole nalongolaka ye na kombo na Yesu na banda kolongole na kombo na Yesu masiya keyebisika bikauki na nzoto nango okota te keyebisika bikauki na kozwa savon na sukoli mbala moko place yango na loboko do nakomaki kosanti korona nakomaki mpe koyebisa bato nga biso oyoki awa ozoyoka nini sukola maboko eza korona wana nga nakomi osantir yango apartir lere nazomona yango lere ezomona yango naosantir yango oyoka ondire fourmi moni fourmi so azotambola o na poile fourmi azotambola o na poile ozomona ndenge eloko ezoderange ona donc ndenge wana mais ozomona eloko te nde nakende na sukoli maboko na savon nde eyaki mpe kosila ozomona donc nzambe aza na biso moko mosusu lisusu tokendaka feti toke feti na noko na biso na cousine na nga toenda feti bato ebele le sikoyo tozongaki na feti wana le tozongi bandeko na nga ezalaki wana premier confinement tobimi na toke na deuxième confinement te donc tozali premier confinement na tokoti deuxième confinement te nde le kozonga nazongi na ndako bandeko na nga tofukami tozosambela na papa Didier tozosambela mbala moko pandake tobande kosambela na bandi komona vision bomoni poudre kakwa poudre ya babebe ya pembe namoni loboko moko ezopakolanga poudre awa nyonso ezopakolanga poudre nga mpe naobondelaka na mitiki kaka ngabi oni baopakolanga poudre ebele awa nyonso na kingo loboko wana mpenza ezozwa poudre boye ezotianga na kingo nga nyonso awa poudre après nga nazokontinue kaka kobonda tokobonda na papa Didier natiki ka après loboko yango ezwi lingette oyo topanguselaka bana bazwi yango mbamona lingette wana bandi kopangusa sikoyo baolongola poudre wana loboko yango ezolongola poudre epangusi poudre wana epangusi ti panda wana ezalaki panda ke tofukami tosambela le tosisi na yebisi papa dienga bile tobanda osambela namoni loboko moko epakolinga poudre ebele na kingo alapres namoni esimbaki lingette ebandi kolongola nini na lingette boye nayebaki te pourquoi esalinga bongo nayebaki te bandeko na nga kaka 2 jours après toyekoka sango la majorité bato bazalaki na feti wana babeli korona makasi cousine na nga abeli makasi noko na biso abeli makasi kuta koti na hôpital donc
alengamba mona eko comprendre nga na bia mokolo touta efeti la toyaki yango wana bapakolaki nga poudre babandi kolongola sikoyo poudre yango na lingette bazopangusa kabi nzambe na nga merci nde nayaki kocomprendre ke do na feti ya nde tokendaki tozwaki na biso na nga mpe nazwaki na ngai yango me nzambe na bolingo na ye ayaki kolongola yango do nzambe azwa lokumu mpo nango nazobetela bino kaka experience na nga na bamakambo oyo ya bamaladi bakadia mpemba oyo baopesa biso siko awa nasi boyoka nga moko ndenge nazo nayebi te so nabenga kosu nde ezosala awa sikoyo tozalaki le 30 nabetaki yango tozalaki le 30 nde le 30 wana bandeko na nga nakeka kolala bo nafukami na bondeli papa de pa fukamaki abondela nga na kati na nga priere na nga mokuse na mati na nga na mbetu nalala kale na mati na mbetu bandeko na nga ngaka nti liwasi nga binzambe ya toyokaka moto azali bieka apema bwemba moko akufi ka binzambe na liwa mbalaka te euti wa na bandika kamunaka bionina kabiseke nalali position mabe to nde nabalusa bo kiu pema moko makasi bandeko na nga bapatida bandi komasenga abiseke erobimaki loko olingaka esharpe te yango na ozwi malili yango ebandi osenga biata kutu nazwi malili yango nazopema boye likamni na onanga mona okamanga bio nzambe na nga seigneur ni bandeko na nga pema moko na bandi kopema osepela nango te soki maboya makasi te bobengi ambulance boloba mpe liwa kala mingi te papa dida bandi obondela masenga na tolo ya masenga azobondela azomasenga après moliaka atiki nga napema naka nazali na nga fatigue na pongi napema na nga ka wana papa nalali kolala nalali bandeko na nga nde na bandaki kolota ndoto naza na hôpital na hôpital boyoka so nalobi doki eza banini ndambo etikali nga sikoyo naobeta lisolo naobeta nsima seigneur nde siko bandeko le namoni bongo bamonaki mona na ndoto na nga nazalaki na hôpital moko wana na hôpital yango siko bainfirmier bayebisi nga ke nakomi bien na bima hôpital ke docteur atikaki maloba ke si nakomi na nga bien nakoki kobima hôpital nga nayebisi infirmier nga bi yo ozomona nga nde naopema te bandeko na nga nzambe na nga kokamwa omoni ndenge kaka na bomoto nazalaki opema mabien te donc na kati ozoka tuki ndenge mpe kaka na molimo nabenga na molimo mpo eza na ndoto do yango wana ndeko na nga bandoto ezalaka réalité bazoloba na nayebi te so nakotelaki hôpital yango nini wana nde nayebi na nga te me bazoloba na nga kaka okomi sante malamu lelo bima hôpital nga nayebisi bango nga bite nga na obima hôpital te boyoka nga na bapema o na nango ta nde naopema naolakisa bango boyokanga nazotiango siko pembeni na bango mpo bayoka nde ezosalanga pukupuku ebanda osala lokwa babenga yango bronchite mo lokwa bronchite mo lokwa asthme kutu mpenza te lokwa bronchite kukukuku nayebisi bango nga bitala ta ndenge naosala sikoyo soki nalali nazopema lokwa bato ya asthme ozoyoka ngo na kati na yo nzambe seigneur banzoto na biso oyo te nzambe azwaka contrôle nango non yango nzambe abai nanga delini bobatelaka banzoto na bino mpo banzoto na bino eza faible abai nanga bi mutu nyonso ayeba eloko nini nzoto nelingaka po aliaka soki okomprendre ke nzoto nange elingaka eloko oyo te kolia yango te nzoto nange elingaka eloko oyo liaka eloko wana bandeko na nga
nde na ndoto na nga pe na yebisi infirmière na nga binga na obima hôpital te na boyo bima nga na obima te nga na bapema na pema o nazopema bien te o ya koyoka nga infirmière pe ya yoki nga pe kiu nga bibo nga na opema bona bima bango yebi me médecin moto alobaki fo bima po komi bien nga na obima te na ozala fo botraite ngai nini oyo pema oyo nakobima na pema te nde bandeko na nga nafandi mo ba infirmière bana me yo bima hôpital nga bi non na pema na okende te nde nayi komona pe docteur aye docteur pe lera yona ba moko ba yebisi docteur ke oyo lobaki abima hôpital mais aboyi kobima docteur aya tunga mpona nyo boyi kobima hôpital nga na yebisi docteur wana na ndoto nga bi docteur nga na obima hôpital te po yoka pema na nge eza bien te yoka docteur pa yoki abi wi nazoyoka nga bonga na obima hôpital na boye ambamo docteur na abi ezaka mipepe oyo ezotambola abi ezaka mipepe oyo ezotambola na mokili boye mais yo siko fo olie obukuta ai otafuna ai ozwa ai otafuna ngo yango ekosisa yo ozoyoka wana ekobikisa yo bandeko na nga bibi ya so nga bi nga kobukuta ai wana nga na koka na ngango te nga na koka yango te loba na katakata na mela abi te komela te fo bukuta ngo mpenza kwa wana ekotraite vraiment bien po eza bamipepo ezotambola na mokili nga bi ya solo mais marché donc alobaki tafuna ai alobaki mpenza bona lingala tafuna ai de marché ai ndemba monga bando disite kana sikuna komela ngo na mai sikuna abi ngande na yebiso osala bongo po ekende ekobikisa nde esika nde nayaki kosusumuka ngabi nfuna lia ai seke na ndenge mpe bandeko na nga elekaki ekokaki koleka nzambe aza bolingo nazomeka kolia ai nazokoka ngo te nazwaki ai nazonika naniki na nga ai nafini ai na eloko tofinila ai apres nazwi mai natie na monoko nde nayaki kolandisa yango nalandisi ka bongo antuka esungaki ngai mpe nazalaki vraiment mwa bafièvre na kati ozoka malili ozoka mabe ozoka bien te vraiment wana ezalaki nga le 31 eyeti le 1er le 2 ti le 3 nakanisaki kosila mais plus kozolala plus kezoya makasi nde nakomaki koyoka na tolo na nga awa nazoyoka ondire vide kolemba moko makasi na tolo awa epuis baplace oyo misuni oyo te koto awa nazoyoka ondire ezobenda nga ndelo mo ezobendaka o misuni ya nzoto ntina makolo awa oyoka ngo ndeti ezobenda na boye ndeti misuni ya nzoto ezobenda na yo epuis naomona ondire vide vraiment na banda oyoka bizarre makasi après naye kokota na internet na google natali nga bi ondi ezobenda nga bantikore nzambe nayebi te bato tozali na bango anga binga oyo na obelo eza ni corona nayebi te bango abi eza corona te eza mpe bagrippe normal te eza na kombo nga maladi oyo eza na kombo nga na obela non namona boye te nabela corona ya kobela apa oyo nabete bino nabela corona bandaka nga nabela corona wana de grippe ya liboso nga nabela banda na ya poto ezaki corona après wana omona moko mpepa bagrippe ekoma ozwanga omonaki obeli mpe grippe surtout année 2024 na remaki nabeli bagrippe mingi na 2024 mais bagrippe wana nga mona santa yango ezala mo basymptôme kaka lokolaka bacorona wana nga mona oloba nga bi avant corona nabela grippe te kaka parti ya corona nde nakoma ozwa mwa bagrippe mais oyo wana nga bi grippe oyo kombo nango mosusu eza kombo mosusu na ndimi te ke eza kaka bagrippe oyo tobelaka oyo bandeko na nzoka nazalaki na mpe na raison zomona donc après wana le nakomi koyoka place oyo et puis pendant 2 jours elona ena bosana pendant 2 jours soki
moko bakrasha ibanda obima do ai wana ezoka elembisa sikoyo bakrasha moye efando na nzoto etufe yo eza te soki fièvre mpe makasi na ndo omela ibuprofène nazwi ibuprofène 1000 mg na meli wana oyoki mwa bien après quelque temps que zonga lisusu après 4 heures dito omeli lisusu mo mpe mwa doliprane mpe esungaki mpe quand même mpona koyoka mwa bien malili moko ya kati ya nzoto donc ozomonaka ti tozalaki na bapriere wana te nzambe oyo te nga mpe nalobi nayebaka ngo premier butu wana tokoti priere nga ndenge natika nakamba priere te me nabi te naosala nazalaki nzoto bien te na minui wana tokotaki priere na minui wana nga bina osala wana naoyoka bien te wana ezalaki ebandenga tolobaka le 30 na butu le 30 mpo tokoma le 31 esali dans les 31 premiers jours les premiers les 2 wana siko toya butu les 3 mpo tokoma les 4 le 4e jour oui 4e jour plus que bozola bolamuka plus que ozomona maladi ezoya makasi plus que ozolala olamuka ozomona okanisaki ozokende na kobika lobi mais lobi ozoka nzoto kolemba moko na kati koto nde pendant 2 jours nazalaki kosala soki na kosoli bandeko na nga obwaka kasha bosanti na mwa makila ngabi oyo nini nzambe nanga nde après wana après leka na bandaki ba ai wana nde kana ndoko lia ai wana nde 3e jour en tout cas craché ekomaki normal nde après bandeko na nga na butu oyo tobandaki jeune e priere nzambe azali bandeko na nga na minui wana nakambi priere kana bapema na nga na bapema o mokuse me nasalaki nzambe mpe azalaki nzambe ya bolingo loka mpe namelaki kisi moko wana ibuprofène après esalaki nga ke nakoma mwa bien me nakambi ka priere ndenge wana nzambe aza nzambe bolingo atalabi mwana nga na pasi oyo akofanda na ye mpe atiki kaka bato mosusu to papa dekamba boyeboye me nabaki nga na osala yango nasalaki yango nakambi priere ya minui wana ekendaki mpe ntina si je crois ba désert te pardon ekende ba désert te priere na esilaki nayebi te so ezalaki te 1 heure du temps to ezwaki combien mais tobondelaki mpe bandeko le tosisi bapsaume oyo totiaki totanga wana le totangaki bapsaume wana ezaka na obetela bino nayebi te pourkui na osala video ndenge aza na makambo mosusu me na ondebisa bino ka makambo do na mokuse kofanda nafandaki nazozela 3 heures ebeta kana kanape oyo bamisu balalaki tozali mwa bato bamisu balalaki awa bamisu balalaki wana tozozela tosisi minui bato mosusu totangitangi bapsaume na biso bato batangitangi bapsaume na bango basisi batandami wana balalilali ngaka na kanape oyo nazotanga na ngaka bapsaume na ngaka na nzoto na ezali bien te namoni totikali na 20 minutes po 3 heures ebeta to banda priya 3 heures bandeko na nga natia kaka boye ka ana kanape oyo ndeka natia boye bandeko na nga nakenda pongi moko banda nabelaki panda 4 jours po wana nde pongi ya kimia nalali pongi ya kimia bandeko na nga nayoka mongongo moko ezoloba babondeli te ere priere eleki bango babondeli te mbamona telemanga bien non pourquoi tokobondela te natala ere boye 3h15 minutes torate priere kabi nzambe na ngai koma tokorate priere boye combien de minutes koma tokorate priere natala bato nyonso balalalala kabi ata motu moko akolamuka na 3 heures te tobondela nzambe na nga bona nzokanisa mongongo elobi ke babondeli te ere ya priere eleki estce pourquoi soki eza mongongo ya nzambe pourquoi kolamusa biso te abika babondeli te ere ya priere eleki naboya kokanisa mingi nafuka mingi nabondela ata na retard
na fukami na bonde mbamoko bandeko constant na salaki banda na bela na mano senti onde âme na ngai ndire eza te ondire quelque chose na nzoto na ngai eza te na mano ekosenti onde naza mpenza nde nazalaka te me pongi wana kaka apres priere wana apres kotanga bible pongi wana nalalaki nde yango le nalamuki ka na koganga wana ndini tobonde te nasanti ngai nasanti mpenza ke nzoto ya nga mpe ya bomoto yango oyo malgré grippe ezalaki malgré maladi nyonso changement ezalaki te me nasanti nzoto na ngai ezongi kati na nga nasantaki bongo nasante epeyaki nazongi mpo nasalaki nde nabelaki bongo naliaka te nga otuka na otobeta lisoka mingi te ngabi antuka na Kinshasa ezalaki soki obelika maladi moke eloko ya liboso oyo bato bayebaki oza maladi mpo olia te le baopesa biloko na olia te pokoke kolia te yaka nano amona ozobela mbala moko badetete ke oza maladi deso ozobela kolia te na Kinshasa me na poto awa na ngambo na ndolo yango maladi ya poto ata ozobela kolia na yo na peti yango likambo nini ebanda osekisa notosekela okala mingi te na bato ngabi na poto so ozobela ko okolia na ata na hôpital biso tosala na hôpital ko mutu aya maladi babi akufa soki na 18h ayebi so servi nga noki na mitikala kolila mpo nazokende na lelo donc mutu awuti oservi ye alie na ye mpe bioki olongoli mpe basani aliaki me akufi na pokwa donc ngabi na poto bamaladi oyo tobelaka ezalaka na peti me oyo nga na otobela oyo tour oyo bandeko na nga naotala bato nde baolia kutu biloko wana ezopela na kanda nde naomonango do nazokoka te kolia nazokoka te bandeko na nga oyebi kaka le na santaki vers ba 3h et quelque na senti lokola ngasi nazongi na nzoto na naoki nzala noki posa kolia na butu wana na mwi mpenza wi nazongi mpenza mutu malgré fièvre me nazali dole nakotaki na nini elo na oloba elo na obetela bino oyo nyonso po toza na climat oyo maladi yango ezali malgré nzambe atalisi ke atie nini babengaka ni purificateur d'air babengaka ni humidité bakombo mwa bongo atie yango de to baka purifie ezopurifie mopepe humidificateur bilo mwa bongo ezobenda sikoyo mopepe oyo topema nzambe alakisa papa Didier asali bongo mpona abi azolongola maladi oyo batie na mopepe azofiltre yango azofiltre mopepe ozomona toyebi te so ezaka bapriere na nga na yo oyo tosali oyoyo yango nzambe bandi kofiltre azolongola maladi wana na mopepe ozomona sikoyo nde namonaki nzoto na ngai ezongaki nayoki na nzala na 3h wana de nzambe pa longoli nga pongi nalala te nalalaki te ngabi pongi ya kitoko nauti olala na kiti oyo ekozongela nga te leku na obonde nga bina bonde na nga noki na sisa nazongela pongi ya kitoko wana mpo nayoki nzoto na nga mpe nazongi mutu bandeko na nga priere eza bien yango na ata so ozoyoka nzoto pasi mo babibondela force bondela ka ndenge oforce wana nzambe atala bita mwana nga na maladi me azobondela ozomona nde apres wana na ndenge nayaki komona ke pongi ezanga te pongi ndenge ezalaki te bongo bandeko na nga eloko nini yaki kosala nazwaki nini naye komona ke nazalaki entouré na badémon ebele wana ezalaki premier jour na biso ya baprière badémon ebele nde apres naye kobela moto ya molimo santu bapumbu ewuwu bakei moto ya molimo santu bapumbu bakei moto tout autour na nga bapanzanaki bakendaki apres na mwi lokwa motu moko akangai nga kati boye susu ya lepa nabeli moto nini makila na Yesu moto ya molimo santu
makila na yesu patiki nga bandeko na nga nayi comprendre que menace pe ezalaki me nzambe aza na biso na meli na bande komela ai kolia ai wana na ndosa onka une fois na journée na niki yango na meli ezalaki quand même mpe kosunga nga malembe kaka dona kobandaka jour wana 4e jour wana nakomaki koyoka nzoto bien malgré grippe ezalaki kaka banini wana nde sikoyo nde moto etikalaki kukukuku na kati ezalaki vraiment na ndosepela nango te yo mo ozokomiyoka na kati ondie babebe ondie bana mike nde eza okomiyoka kukukuku na kati kuna donc baai nde après nayaki koremake ondire ke ai se esali mosala nango mais etikali sikoyo moke nde apartir ya lobi nakomaki komela sikoyo mante boyoka nga donc c'est ça donc etikali ka moke eza nango kutu ekoderange mutu te ekoki koderange mutu te mais eza kaka bien fu tosoignaka maladi ti na kati mpo soki osoigne yango te na remake bagrippe mingi so osoigne yango te otikali na mwa biloko ya mike ya na kati omona orumela te grippe ekoya oyo lisusu mpo osoignaki oyo ya liboso bien te yango naye naloba ke na video yango faki natiela bino donc yango naye naloba bandeko na nga nzambe aza na biso nzambe asi alongoli nga sikoyo nayebi te pourquoi bamaladi wana nazozwa yango mutu ya liboso nazozwa yango parmi bato ya liboso mpo balobi ke na Chine ebandaki le 15 ebandi le 15 décembre na Chine le 15 ozomona le 15 décembre nde ebandaki na Chine siko awa ekotaki jour nini toyebi te nga na yo siko nga a nazwa yango le 30 ozomona nazwa yango le 30 nde na nga mona milobeli nga bi bamaladi yango nga tala korona nde nazwaki yango wana na kutu bakontango te oyo lisu ndenge moko me napamboli ka nzambe nga bi ta mosusu eza ka anticorps ezokota mpo soki obeli maladi wana eza lokwa anticorps ekoti yo na nzoto nga bi peut-être eza kaka anticorps moto ezokota ta na hôpital ya molimo bamonaki yango kutu eza nango eloko te kende liaka ai osomona eza nango eloko te kende lia ai yango nayoyebisa bandeko soki esali bato mosusu bayebisi nga baai nde tosangisa baai na tangawisi na nini eza bien il faut kosalaka biloko wana eza très très important ozomona eza très très important donc ai lere ozolia ai wana ole ai ata mwa 4-5 jours omoni changement mpe te oyebi ke ai se esali deya mpe mosala nango antibiotique ozwi mpe so okosala mpe mante okosala mpe ndeko mosu alakisi nga lelo siro ya matungulu otie miel okatikati matungulu otie ai otie na miel likolo alapres olalisi yango apres obandi kozwa lutu moko ozomela ezotraite mpe na kati eloko mpenza susu esungaki nga makasi nde nayebisa bino nde na ndoyoka bakoto kolemba moko wana tolo nde nayaki kokota na Google naye kotala vitamine mpo na remaki ezobenda ngo ndiri bantikor na nga nde siko natali vitamine nini eza bien mpo na grippe bakomi vitamine C na vitamine D heureusement mpe nazalaki nango na ndako nazalaki na vitamine C basangisa na vitamine D na calcium nazalaki nango na ndako nde esika nazwaki yango nakomaki komela nazwaki yango nakomaki mpe komela esungi nga bozala nazwa yango nalakisa bino bozala nazwa yango yango oyo yango oyo namelaki esungaki nga makasi yango bomona yango vitamine C yango bakomi vitamine C nayebi te na baso boye te boye kaje kwa bakomi vitamine C bakomi vitamine D na calcium yango en tout cas esili kutu yango nde esungaki ngai en tout cas lere mpe na bandaki komela yango
osanti pe ke elongolaki nga bakolemba oyo ezalaki nga na kati ya tolo na nga elongolaki kolemba. Donc nzambe asunga biso eloko ngai na remarke tozala totala video moko mpona kosukisa ndenge asa video mosusu nayebi te pourkui nakei na masolo oyo nayebi ke ekosungaka biso tobondelaka nzambe aza na biso bozala na lukongo. Yango oyo naotiela bino video oyo mwa mwasi ndeko na biso oyo apartage yango. Avis à toute la diaspora africaine. Comme vous le savez très bien, je porte la blouse blanche. Mon poste, je trouve que c'est pas la peine de le dévoiler. Voilà, je vais passer un message très très important et très rapide. Le véritable problème, c'est quoi? C'est qu'on risque d'entrer en confinement une nouvelle fois à cause de la nouvelle grippe, etc. Et pour nous les Africains, franchement, je demande juste de garder des mesures d'hygiène très 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 strictes. Numéro 1. Numéro 2, notre Ndindia préféré doit faire partie de notre quotidien. C'est-à-dire, même pour rien comme ça, tu dois manger ton Ndindia, ok? Ça ne doit pas manquer à la maison. Numéro 3, l'ail. Donc, on doit apprendre à mâcher l'ail, même, voilà, même sans le cuire. Justement, sans le cuire l'ail, on doit essayer de mâcher l'ail. Voilà qui va jouer le rôle d'antibiotique dans notre organisme, quoi. Et vraiment, boire des boissons chaudes. Consommer tout fruit qui contient de la vitamine C. Ça, c'est très, très important pour, pallier à ce virus-là. Ce sont nos techniques à nous qui peuvent, n'est-ce pas, nous sauver la vie. Voilà. Parce que ce qui s'annonce n'est pas bon. Donc, soyons propres le mieux qu'on peut et appliquer un peu ces méthodes-là. Essayons de suivre vraiment les mesures d'hygiène. C'est très, 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 très important. Beauty Josh in the building. Bon, yangwana on a batindele ngango lobby. Batindele ngango lobby ngamona ekomona ke nzambe na biso aza malamu tellement na ndoto na nga bayebisaki nga foko marché ai boyoki mwa moso mpe ndenge alobi yango bayebisaki nga na ndoto na nga foko marché ai nde naza mpe na bitidi te nde bato mosusu basalaka azwi ntango oyisa tokisi azwi atie citron boyeboye naza vraimen moto ya babiloko wana te nayebi te pourkui mais ok eza bien mpona biso nga nazalaka mingi kaka soki o grippe nazoka bien te mai ka ya mapamboli mai ya mapamboli mpe ezanga te mai kaka mapamboli to mai kaka normal bondeli nango ekomi kaka kisi omeli ekozwe mpe ka role moko ekotraite yo ozomona ekotraite yo mpe kaka ozomela mai na wana obondeli na mai omeli epuis ozwi kosala biloko ya boye mpo ta ndeti nga na ndoto na nga bayebisi nga marché ai donc itafuna ai donc mwa mwasi alobi yango malgré na bandeki kotafuna ai te nakomaki konika yango na tiongo na monoko nazwi mwa mai na tie na meli en tout cas esungi nango mpe ebanda kokende nango mpe ça va quand même sikoyo ndenge na nda oyoka nzoto na nga kolemba na ndo mwaka quelque chose qui ne va pas onde ezobenda nga bavitamine moko boye na nzambe kanda ape biso mayele nakoti na google so okoti na google obeti omona nakoti ka vitamine nini moto akoomela soki aza na grippe nde bakomi vitamine C na vitamine D vitamine C na vitamine D nde esika nayaki kotala nzoka mpe na vitamine C nde ezalaka omoni yango na magasin bakitisi osombi oyo obwaki na ndako esungi yango oyo nazomona yango mpe te nayebi te nasombaka ngo na Aldi je crois nasombaka ngo na Aldi yango oyo donc vitamine C vitamine D na calcium nyonso misato na kati donc moko par jour esungaki nga nayokaki vraiment esungaki vraiment bondeli nango te na mai obondeli nango en tout cas esungaki nzambe amona moko na moko yango kaka ndenge na partage na bete bino ka lisolo ndenge sikoyo
nde na aboye moi quelque chose ka na kati ya muke yango esala moso ozoloboka ozomona esa siko ndeti ndenge wana po moko ekomaki omo ozokosa ozokasi upasi mokosokoso eza te te eza bien te eya bien te maladi ekende ka nzambe alongola yango heureusement de bonne nouvelle toza nango nzambe atalisaki papa Didier atie babiloko moko boye ezalaki minene atie papa Didier atuni o nini nzambe ayebisi abi na tiango na bamboka nyonso mpona kopurifie mopepe abi mpo batie maladi na mopepe yango nazopurifie yango doki nzambe azolongola yango azolongola na yango nde bazokana soki baconfirme biso lisu basala soki nini nayebi te so baosala yango mais toyoki mpe sango ke bahôpital etondi mpe ezoboma bato lisusu baye bato mpe bazokufa ezoboma antuka nzambe asunga biso asunga biso abatela biso tozalaka mayele mabondeli eleka na ne oyo mabondeli eleka tozala bato oyo totambola vraimen na verité totambola na kobanga nzambe totambola na verité na ne oyo nzambe amona moko na moko na nkombo ya tata mwana mpe ya molimo santo nde nafandi boye naosala ata 3 video notiela bino moko mpo nasala bavideo kala oyo na ngai nasala nanga video mosusu me ememi ngai na kobeta lisolo oyo nayebi te pourkui donc nabetika lisolo ndenge kaka ezaleli kaka bamaladi yango ngai mona mituni pourkui nazobela maladi yango lere ezobanda nazobela yango ngai moto ya liboso bato nyonso tozalaki na bango awa la majorité bazwaki yango mais ebeti bango makasi mpenza te ozomona ebeti bango mpenza te ndenge ebetaki nga ozomona ebeti nango me ebeti makasi mpenza te nzambe azwa lokumu yango nga mona lobi ke eza kaka nini babenga nini anticorps moi biloko mosusu ko so mipepe wana ezosala mabongo soki ebeti ata moke eleki nango eza kaka ekotisi yo anticorps na nzoto eza lokola ozwi vaccin kati na yo eza lokola ozwi vaccin mpo obela yango ta mosusu te ata so obela yango ebeti osu makasi te mpo ese ekotaki deya na nzoto no je crois bocomprendre makambo nalobi nzambe azala na moko ane kitoko nzambe abatela biso nzambe kaka na mokili oyo soki nzambe te na makambo oyo nyonso na mokili oyo soki nzambe te donc eza kaka mpasi tomipesaka na nzambe tozalaka na vie ya kobanga nzambe nzambe amona moko na moko nayaki kaka kobeta bino lisolo ya bamaladi oyo nzambe amona biso kozwa koyeba kaka mwa ai mwa oniki omeli nino eloko susu esisi ngai bronchite wana makasi eza ni makasa oyo ya nino makasa ya babenga ni makasa menthe en tout cas vraiment esungi nga mpe pole naliaki ai esalaki nango nga bien mais narimaki wana si nakomi bien kaka oyo etikali nga mike bronchite na kati muke nde namona eke naolia ai naomona ezoprogrese te eprogrese te nga bio nde ai esali mosala nango nde esika nayaki kozwa baeninio mante okoki kosala yango ozwi makasi ya mante wana nayebi te so nalakisa bino bozala nalakisa bino mesure mpo makambo ya mesure eza très important video eki molai bolimbisi bozala nazwa bandeko mante yango nasombaki bomoni oyo eza makasa mante donc omoni na kopo moko otia ata boye ozomona na kopo moko vraiment moni nzambe na bozala lokota moni mesi ndeti ya de tige so de nini boye soki otie boye na kati ya kopo ya mai ozwi mai otie na kopo bo mante eza bien vraiment makasi ozwi boye mibale osukoli yango kaka otia yango mai nyonso otokisaki na bulwa na yo otie na tasi alo ozwi boye otie na kati ya tasi na wana
ozwi okozwa coup de girofle misato kaka mbuma coup de girofle misato kaka otie na kati ya mai wana ofiniki yango ozeli ata 5 minutes omonake mai ekomi mwa vert ali obandi komela yango otie mwa miel na yo otie miel no na kati obandi komela nga vraimen na 2 jours oyo manti oyo mpe esungi nga en tout cas na tiki non ai manti oyo mpe esungi nga nayebi ke banda na bandaki kobela ai namoni ke nga bi esali deja mosala nango mais pendant 5 jours moko elandani 4 jours wana nazomona kaka naza na nga bien nazotambola naosala makambo nyonso normal mais eloko wana kaka nazolinga esila nyonso naolinga kuku wana na kati na nga moko ezokende mo ezozonga na mposa esila mais namoni ke ai pendant 4 jours mba naza kaka na même situation wana mais nabi te namoni ete ai esali mosala nango oyo sikoyo manti nakomi otia sikoyo manti na 3 culs de girofle na kati eza bien ata soki moto oza na tension tension so ezomata yo mpe wana nzambe moto alobaki nzambe moto apesaki ndeko azalaki na tension ebanda otungisa makasi po batension ezalaka moto na moto likambo nio ezotungisa ye ye sikoyo ezalaki na ye te bon nzambe atalisaki tension na ye alapres sikoyo nzambe alobaki azwaka manti atiaka na mai na 3 coups de girofle abwaki na kati wana alamelaka me nzambe alobaki amela yango 3 heures du temps avant alala esisaki ye tension me esalaki ye bien antoanga mpe nakoma na nga so na remake lokola mwa tension nazwi kaka manti nga uti nazwaka oyo te nazwaka kaka oyo deyasi basala ya te nazwi kaka te ya manti natie na kopo nazwi mwa clou de girofle misato nabwaki na kati so omeli yango oyoka lobi mpe alere olamuka oki mwa kimia doso ozalaki mwa tension elingi esala omwa mpenza edose yango wana na ye naloba mpe mpona tension esungaka esunga nzambe alobaki amela yango kaka pendant 7 jours amela yango kaka pendant 7 jours ale atika abanda komela sikoyo mai ya mapamboli azobondela mai ya mapamboli azokomela donc c'est ça donc eza kiri ya 7 jours nde mpe nga mpe na aboye naosalela yango mpe kaka kiri en tout cas nayoki bien apart kaka moni mo mona esaka boye mpona donc c'est ça donc yango aka ndenge nasola na bino bandeko nyonso bilembo nyonso na ngai asa video mosusu me eke na video eke na makambo oyo mais sikoyo mpe naosala su video mosusu naosala video mosusu nzambe amona moko na moko kimia na yesu masiya ezala na bino amen.